les paniers sur kill encore babala kaka kande tulubaka libala nde libala eke zongi soki moninga bali sepela na yo libala awa nde somo bandeko nanga eza ya kobeba awa eza ya koinda awa ye somo na niveau moko pas possible libala eke zongi wana lea ndaya tala fier muluba ya tongo muluba ya kitoko muluba moko ya taye babala kakaka awa kobala nde kobala tala ndenge telemi tala bilamba lati bandeko nanga somo tala mobali wana mobali osepela encore mobali soki ozwi mwasi ya kitoko mwasi ya goût mwasi ya taille mwasi ya forme mobali nyonso asepelaka ti soki ozwi mpenza mobali olobi ke oyo nde ya ngai oyo nde suka terminus na nga ezalaka boye la famille. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa moi si et Kimayo, Kimobali et Telemaka bienté, Awa, Yo Kayango et Telemi, Ebongo Oyo et Tali Loposo, Vergetu, Babengi Nduta, Bouton, Tache, Acné, Gavker, ba produit à solo, teint uniforme. Na 5 jours ya Pamba, Oteli, Talendenge Bimiki Toko na fête, Tozalina, gamme complet, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Ozalina problème ya hémorroïde interne, topé externe, papa, maman, takana 2 jours ya Pamba, au moni changement total. Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobico et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection, P comprimé, na Gavker, Bicalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Toko Gavker aye li bino ba makambo ya kafu Gavker aye pona ba solution na bino na Gavker bika na yo libela o mata o kita na Gavker okobika penza libela na système moko ya bien penza pas possible la famille kande tolobaka ozala na problème à mabota o santé ezotungisa yo kolela na yo te benga ka Gavker mokonzi ya ba solution Gavker bandeko nanga santé na yo eza nango assuré na système moko ya bien. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza na memeli Congolais, Congolaises, partout, Ozali Kotala Biso, Toyelio, offre oyo, Ezali Nakati ya Maluku, vente ya ba terrain, ya 20 mètres sur 15. Awa Nakati ya commune ya Maluku, ba terrain oyo Ezali Kitoko, Ezali na emplacement ya bien, Ezali plat, Ezali ba terrain oyo, Ezali na problème ata mon côté. Andeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali côté kamana $350 ya Pamba na $350 ya Pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu.
Voilà opportunité yango yo na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso oyo ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Station kandenge ezalaka ba mapango ya kosomba yango yo la famille. Ngana lobaka toujours soki opportunité eyeli bino to simba kango na maboko. Ba opportunité ya bongo eyaka defate eyaka kaka mbala moko. Toyebi biso nyonso réalité ya mapango. La plupart à mapango lelo ekomi ka ba $30,000, $40,000, 25,000. Mosusu $15,000, $10,000. Parfois même pour que ozwa lupango ya moi ya $2,000 bande konanga ekomi moi pas si pe mawa. Mais lelo oyo Étoile Nines TV amemeli bino wa mapango ya $350 ya pamba. Ba mapango ebele ya bato ba mituna ba question mama Étoile eza ya solo to eza solo to eza makambo solo. Soki eza keno eza makambo solo te e koleka chez Étoile Nines TV te. Soki omoni likambo eleki chez Étoile c'est que makambo eza sur eza bongo eza makambo moko ya solo. Donc soki penza obimisi mbongo na yo pona kosomba lupango omiyebela keno eza makambo ya solo okozala na lupango na yo okomi pe kotongisaka na yo malembe na système moko ya bien. Voilà ki moninga bali sepela sepela la famille ba sepela kaka na mapamboli tu na lipamboli ya moninga tango yo sepela côté mosusu pe nzamba ofongola pe côté na yo ezala bongo tomona bato mosusu omona camarade bali de kwa famille na bango bali omona bakanda moko boye. Pourquoi? Parce que ye nanu babali ete ye nanu ba proposa ete ye nanu libala ekota te yango ezalaka toujours malamu soki ndeko na yo bali camarade na yo bali muto a quartier na bino bali. C'est là parce que le panier sur qui encore lelo ezaya ye qui c'est lobby ekozala ya yo ezala batu mosusu ba vanda na ki fiançailles 10 ans mais ki fiançailles wana ekufi babala bango te. Mais eza pela batu mosusu okuta na mobali ka lelo après soki 2 semaines 3 semaines bobalani na bino boke pe na ndako libala bovandi ezala bongo. Sikoyo ko s'inquiéter te comme tout na ba question ebele te que non ya bali nga ifona zoka mobali to bandana nu ti to bala na e ozwa temps bato ebele batiaka bongo na mutu yango ezalaka ke bato ebele bakomaka na motema mabe. Kande bomona mwa vidéo na biso zoleka la famille eza libala ya ndeko na biso comédien na biso le ya ndaya ebele lobamaki na mariage na coutumier bato balobaki ebele o aboti na babali na ménopause mataki kitaki kande na lobaki na salaki analyse moko na lobi to sepela na libala moninga tango mobali na yaki kobala ye ayebi ke mama na biso le andaya asi akoli et puis kande na lobaka chaque jour chaque minute ndenge ezalaka makambo pe ndenge tambulelaka la famille. Nzamba za nzambe ya bolingo Nzamba za nzambe ya ba makambo ebele ya ba makambo penze ebele place oyo biso tomona ka non c'est impossible, ça n'ira pas, ça ne va pas tenir, mais nzamba yaka toujours na oya ye moko omona ka nzambe aye na bolingo na ye na makambo na ya kitoko la famille apesi bango pe mwana tomona bato ebele toyoka pe bato ebele ya babota ko boto tolobaka penza babota na ba 50 ans na ba 60 ans mutu pe aboti asimbi pe mwana na maboko mibali abaka pe mosusu tomona bato ebele babala na ba jeune mwasi na mobali moins de 30 ans moins de 40 ans mais bavandi na libala mabote ezoya te. Donc makambo mabote ezala makambo ya nzambe eza te ke non parce que mutu te la koli akobalaka te akobotaka te ezalaka bongo te. Bato mosusu babala na kibu jeunesse na oki koloba bongo mais basimba bana te. Mais bato mosusu abali penza na kimukolo aza na mukolo mais nzambe ekosala grâce aboti. Donc ezala bongo yango na lobaka toujours et encore na mokili oyo ko perdre ka conscience te
parce que bato ebele bamonaka nakoli boye nakobalaka lisusu te omona moto akomi kosala batapage bato mosusu omona akomi kokota na bavie moko boye eza lisusu ya bien te akomi kokota na bazoba moko boye na parceke nakoli nabanda nanga bilatalata nabanda nanga komelaka masanga nabanda nanga kosala soki bisalasala et pourtant vie oyo toza nango eza vie moko eyaka na bachance ebele eyaka na baréalité ebele bamakambo mosusu peut-être oyo oyebi te nzambe azoplanifie makambo moko ya kitoko mpo na lobi na yo ezalaka mwa bongo yango nalobaka toujours ezalaka bien tomibatelaka oyeba ndenge nini ya komibatela tolandaki tour moko yaya na biso tumba ya gabi ayaki kosabola awa Lea Ndaya Lea Ndaya mwasi ya Batista babota na Batista emataki ekitaki mais ya finga soki 3 ans passé yango oyo tala lelo nzambe aye kohonorer mama na biso Lea Ndaya lelo aye kozwa libala pourquoi parce que azalaki tranquille azalaki na maîtrise ya makasi abando se comporter neti mwasi parce que bato ebele bazalaka na ba âge oyo omona ta ilateli ba teinture moko boye ba maquillage moko boye ba coiffure moko boye eza lisusu na sens te mais mama na biso omona ye kaka ba maputa ba plante moko a respect maquillage na ya respect donc moi respect abando mipesa respect penza makasi lelo oyo respect na ye wana komibatela oyo nyonso abando obundela yango lelo oyo ekofuta ye donc lelo oyo libala na ye mobali na ya poto kandi tolobaka mobali penza poto otala penza kandi bomona mobali alela effort mobali alingi penza mwasi mobali azo se sentir penza heureux ke nazwi penza mwasi ezalaka bongo yango na ya koencourager bandeko na biso oyo balandaka biso penza balandaka Etoile Ines TV en tout cas de partout oyo landaka biso quel que soit âge ezala te ke non eza na âge nano bota te eza na âge nano bala te zala na kondima surtout soki oza mwana nzambe tia bamakambo nyonso na prière yebisa nzambe posa penza ya motema na yo nzambe aza nzambe place biso makanisi esilaka place oyo biso tolobaka c'est fini nakoki na nga te na lembi nde place oyo nzambe na biso pe atelemaka nde place oyo nzambe na biso pe ayaka au secours donc ezalaka mwa bongo de partout oyo bolandaka nga kande boyebi donc ondima na bino edéterminaka makambo nyonso quel que soit l'âge quel que soit millier quel que soit nini eza na bafamille mosusu omona famille na biso babalaka biso te famille na biso tobotaka te wana eza balia bafamille etali yo te yo oza mwana nzambe atiaka balia famille na ye te keno biso na famille te oza mwana nzambe aza moto oyo azalaka toujours positif azalaka toujours na maloba moko ya kitoko ezalaka toujours bongo kande na oloba nanga bino boolanda kuna makambo ka ndenge ezokende mama na biso lelo officiellement mariée donc esengo to esengo te esengo penza makasi babalaka kaka nga na sepeli nanga na ndenge ya bali conseil nanga na opesa na mama na biso Lea batela libala zwa soin ya mobali na yo mwasi ya libala ayokaka moke ayokaka penza moke makasi surtout kandi mobali papa aza kokola yo pe oza kokola donc moto na moto aza na bapasi na ye matoi surtout ezala kokanga se concentrer na libala na yo sunga mobali akende liboso biso tolingaka okoti na vie ya mobali ochange makambo eza na basi mosusu bakota na vie ya mibali bandeko nanga makambo ebando simba omoni makambo ekomi lisusu kosimba te biso tosepelaka tango makambo wana esimbaka na système moko ya bien penza
Congolais, Congolaises, partout aux Ali Kotala Biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya Maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya Maluku, ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata mokote. Ndeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o izali affiché pour na beaucoup plus de détails.